retrouver avec José William, le mignon de la presse. Moi, je suis Babo Tsouaï. Alors, toujours un liboso na bino pour na kosepe sabino. Na kati ya Kelly Jones TV, Shenanga, Shanayo, Shanaye, Shanabiso Nyonso. Tous abonnés massivement à Kelly Jones et nous serons jamais dessus. Nabaki soki bozana masolo na bino. Na posa tolo bele yango. Tout en à comboter, tout en à combo. Tous awana vraiment pour na bino. José William azaka toujours moi musa na bino parce que ceux qui bino bozate moyen José William atala malizate ceux qui bino bozate moyen landa vraiment et kozalate. Je dis merci à maman Kelly Jones avec toute sa famille et je vois Moya depuis Londres, Richard Moulenda, je vois ma copine prévue personnelle, la femme de quelqu'un des États d'Amérique. Je vois Patricia Meta, je vois Divine, ma consoeur, moi Samundo, Namoni Boza et Benamoni Blancing, ma consoeur, autrement dit Madame Adenganga. Et je vous salue mon vieux Adé, le manager silencieux, et pourquoi pas je vous salue partout où vous êtes. Et c'est William, il a habillé mon corps, il y a solo. Et c'est William, il y a pour nous séparer Sabino, n'a pas analyse à Kitoko, n'a pas histoire à bien, n'a pas invité à bien, n'a pas reportage à bien. Vous avez vraiment branché, coaché, vous serez jamais d'ici. Tant que c'est William, on sait la bien Moussala, et ça pour Bino Bo Sepela. Il y a une histoire encore vraie et ça a mis dans mboka ya Braza quand on voit que bobengaka bokomaka et ça a bien ndeko na biso moko ya mwasi abiso William beta liso na ngai abin na posa ubeta liso parce que na talaka yo na chaîne moko boye osalaka analyse moko obetaka masolo et so William beta pe masonanga ndeko mwasi na kombo ya Nicolette avanti na Braza aza mwana ya kin tanga bandaki nini kokola kaka ndenge ba nyonso bazalaka ayaka nini kokutana na un monsieur na mobali moko boye babandaki nini ko vivre naye na ko vivre wana ya ko sala kindeko na biso aye ko nizem ayebisa ndeko mobali awangana ndeko atali na ba passionnant nyonso atali pe famille atali bi soki na bili solo oyo na betana ndako ba obengana nga ndeko na biso ayakini kokima na Braza akimaka na Braza ayakani kokutana na mutu moko boye kaka na nini na benga na frontière wana mutango ayo sepena ngana yi awa na ndeko te na yi pona oluka vie na ndeko te mamba bisama kasi to lokolo na ndeko te nga sepena ngai pe nazana ngai moko mais na vanda kanini na ba leki na ngai ya mibali ay problème ezate ndeko lokasa na sika kende te ayaki onzima bakoma ni ko vivre na le messie atikala ko yebisa le messie teke azana zem tindi akimi na Braza bongo akimi pour son na famille ezalate ndeko na biso bakoma ko vivre na ndeko donc parce que tuni na kin ko za bande ko ena bande ko abi mena sepela nisa bongo sengeli to kita kin kuna mona para na yo pona ko meke en penini ko finaliser makambo nyonso na bala yo na kusana bala yo exacte que on a yeux lo kwa mutu mongo bono na kusana bala yo c'est vrai oui mais ndeko ba moko avant da kasoka avanti le jour jeune garçon oyeba ke ndenge na yaboye na yapona mokumba est-ce que linga kaka eye kosala ke ndeko na biso aye kokende kin na mobali na ye baye ozonga kin komona famille bamoni pe famille pe esepe bongo nini okenda
et c'est quoi que net to yebite to d'habiter à s'excuser à bien ezalaki nini na kina kina luka vie ka ndenge zalaka tabi ça problème ezati ne copé à sali moi pas ni après d'autres coutumier abi civil les abongo mois prochain na religieux ma réunion soit le mois prochain ndo na biso pe ayo zonga nae tanga zongi et au sala que ndeko ayibiso mbendeza bongo na zana zemi bali bien osana zemi ali ça va pas mes até essayer ni to meka un peu ko meka un peu bon ça o e ko meko ki ba kilo pour ba yete a mwana ndenge zala zemi a question on dans le but ko na zemi zala ngo zemi ya le mesité oyo a chena ndako oyo ameka un peu osala pa ya kobima pa na bango za les jeunes oyo atsaka na kin akimaka tango yo sa bongo ndeko abandi kolanda pe makambo na epe bien landi ndeko ikomi na petit aya kubota tanga boti abimi elongi ya papa wana oyo isika akoma mwana ngai yo sala ndeko na biso mwana meki un peu ko poussa na pourquoi nous devons plus mettre les solo o alors bien comme na équation oyeba te aïe son ben na vérité azonga na kin aïe sa parole na vérité parce que libana ezoke na ko kufa abilika moso ke yebani libana nga ekokufa ndeko abimi akosa ba sha na osisa nini ba sha na rozonga ayo okutana na les gars watu na kin anzuka les gars pe akoma osane bandela point noir braza neglect oh yo ana kin yo ana braza oh yo sane oh neglect oh comment la bac est français abi écoute nous avons déjà ni mois prochain nous sera soumis civil na rédigé nyonso et salam. Oh, il y a solo. On nous traite tout justement. Nous traite l'imbi sangaï. Nous avons nos nasarakio. Nous avons na kizemi. Nous avons na bouillé. Na bala pe na chamos na ndako. Mais moi c'est na ngana bon mabota. Ya kate. Moi c'est na ngana kazemi te. Ndenge za bo necklace. Na no luka yo pope sanga mwana na ngai. Na ibike nini o longola kate. Nisa binini amina poso pesa nga mwana ngai oh yonde lelo oyepo osenga nga mwana ofinga ngai o ridiculiser ngai soki na kima awa na braza na koma ti lobo eza po parce que na boyaki soni na famille boye na mwana ote en plus na bota pété na longola kazemi na bongo na bota tutu na bongo na ocho bota na mbe na ngai oyo to bala na bango abi kati non olongola zemite ni na posa abi o la kisanga ba preuve o ezake na longola te na mwana yo si c'est mon si na mwana yo abi ni clé tu vouloir ou pas na posa mwana ngai eleki ndeko nkata zongi na ye ndeko azwaki numéro 1 éclairé avant que tu avais dans le solo na application ni pesa ni numéro na sepeli boye ndeko akoma ko ni ko benga ko déranger l'éclairé na posa mwana na posa ya mwana na posa mwana ndeko ameki un peu ko kumelanga abezo William to solo la meki un peu ko beta le solo polo ba abonné na bino ba meki un peu ko pesa nga conseil na yebisa mbe na nga vérité que moi na oyo za moi na été parce que mobali wana comme ko benga ba pe muso mona o mona na miso mobali na nga appel ekoti nazo yeba te na sala nini ezo se to sola loba ndeko na biso azali na équation azana posa ayeba asala nini
na likambo oyo ekomeli ye ayebisa mobali na ye vérité to asala nini parce que soki alobi vérité bana na ye kokufa bazokende na préparation ya libala babalana sikoyo azoyeba te baabone na biso makambo mosusu ekomelaka biso zaka kopesa so mayele bayebi les conséquences pour refumer que conseil makambo mosusu okosala yango lelo mais rendement yango ekozala lobi rendement yango ekozala lobi wana kuna ndeko na biso aza na équation oyeba te elo nasala yo moto kolanda vraiment émission oyo kolanda lisolo oyo commenter benga na plus 243 90 45 166 au personne de nabiso conseil ce qui asala nini azoyeba te asala nini parce que ibana yezo kende na kokufa. Merci ba abonner à Kelly Jones TV nous sommes bondima vraiment ko s'abonner à la chaîne nabiso oyo et ce William vous aime vraiment beaucoup et ce William le tous s'abonner massivement. Nous ne serons jamais au-dessus. Et merci à mon réalisateur derrière le caméra. Merci, pardon, derrière la caméra. Merci à Bino sur la branché, sur la couture. Je vous aime vraiment beaucoup. Et ce William Malingi Bino Mingi. Et quant à moi, je vous dis bye bye.